érosion bazo salango ou bien ndenge. En réalité c'est une érosion té. Oui. Et ça a érosion kala mais ba simbara de ba tiaka ba carnivore vanda nango. Mais ils accompagnent à ba tamivens ba turc. Oui. Nde ba onde ba yaki ba tumoli boye ba biki ba osala makadam. Et bah année passée tout ça là ba marche ba sensibilisation en tout cas quartier des makasi. Et après tout le monde va en retour ba ye ba boki ba KS oh peut-être troisième tour ya boka KS ah. Mais pour le moment ba biki ba déterminé ba osala makadam. Perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issume comment nango perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser. Ba moné na biso ya 3 exa lelo toye libino awa na commune ya Ngalema na Delvaux na quartier Kimpe ndenge zalaka bo découvrir quartier ndenge bosengaki bato surtout bosengaki avenue nini quartier Kimpe na Delvaux to bandi musala bandi na kopesa mon grand frère propre Yalfa Paulus Otema Maman Solange na France Mambote Belé Rosetta Vemba Maman Sociale makambo sengaki yango ebandi bon awa toza na route Matadi kande ezalaka kuna na ngambu tomoni météo parce que ça compagnie na biso météo et comment lelo ba complète ba comment kosala bakiti au route Matadi au Kitiboye. Ok, bon, ok, avenue Ngoumati, Kitamba magasin. Faut que vous droite, ok, barré DG7 au Bimikuna. Faut que Matina Simalanga, ok, peine Delvoti au Bimikuna na. Pakoda Matadikibala, ti Congo central. Ah ouais, ce qu'on a quartier, qui me passe côté côté. Avenue Baoumou. Avenue Baoumou, Yangoyo. Avenue bah cimetière boka cimetière Baumbu avenue nango yango avenue Baumbu toko découvrir yango donc bozomona partout qui chasse za réhabilité bazo sala musala bozomona mokonzi mboka Fachi ndenge nini abandi ko sala avenue Baumbu ne rozo eza kuna to kende bokomona yango kota ndenge nini musala zo sala ba na profiter kopesa Chantal Bahati Machaka et mon beau-frère Poupon babi bofa solo la Lola bambota trop abossanité ma petite sœur Florence Bahati Machaka bota trop na beau-frère na ngai vous avez bien na bino nyonso tout surtout vous continuez musala vous omona musala zo salama rythme ya Kinshasa kaka kota mboka telemi tour à lobby en tout cas fatonga mboka ala tozo kende awa veni baum musala zo salama bazo chape makadama awa en tout cas bana Delvaux masalanga Willy aux États-Unis nayebi Rolande mission yo nazoleka bakota palin awa Willy ami de l'école donc à venir on bazosala makadama awa donc musala osalama
Chassa comme chantier. Ah, système Carrefour, il y a du soulage. Zokita oba venir, soko kiti bobimiti à côté kuna. Ah. On continue. Yamane Zainda à Kata State. Moni Delvo na yo. Delvo yango. Oyo avenue Baumbu. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzame kala biso batu asumuleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retuno tosala parole retuno epesi mbote bongo na papa Paul Mafuta na Hollande omoni ndenge nini mboka ezo changer ata boza mosika toza de cœur avec bino tozosalaka oyo kaka ndenge bino bosengaki ndenge ezosalama. Papa Freddy Kalija na Allemagne bademande na bino bosengaki yango. Papa Freddy Kalija na Allemagne yango oyo bademande na bino yango oyo ozomona awa toza na venu Baumbu. Je vais découvrir en pour découvrir le binopé terrain d'Elvo. Ah oui, ça va tunnel. Papa Gervais Luboya dans le Royaume-Uni. Papa Gervais Luboya dans le Royaume-Uni. Avenue Oyo. Avenue Ezali Soke Bobimiti. La terrain d'Elvo. Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Pour mon ango to tambola. Sokende. Sokende. Zomona apewe wande komelo ko pamba lokwa biloko kolia awa na mboka oyo. Toujours continuer bientôt là, tout comme la cimetière à Baumbu. Au cimetière à Bana Delvo. Azomona Baebi Koto très bien. Tanti Nono Nyangasa, Mamie Françoise Nyangasa, Naboma, Tanti Nono, na français, Louis na français, Louis na français. Frère Yves, Ngouli, donc Ange, les grands djika en France. Bon. Papa Felibo la kisa, moni cimetière Baumbu. Ah, cimetière Bakundaka ba cimetière Baumbu yangoyo. Papa tu na cimetière Bokaka veni Baumbu. O bakolo ba teke bakolo mabele. Cimetière na bango yango bakundaka Baumbu. Papa Gai Kalamabi.
Aboma Soda. Na Mama Bijou Mabuta. Na Irlande. Papa Gaye. Oya veni. Kende. Voilà. Tozong yalango boye. Tozong ya boye. Cimetière Baumbe Soukiawa. Tozong ya boye. Tozo continuer boye. Ah, Tozo Kita. Ah, Tozo Kita. Cimetière Baumbu yango bakomi Kimpe Pierre Mikasi. Cimetière Jelom Binza. Clan Kingala. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana nyonso ya Delvo. O batanga na école oyo. O batanga na école primaire awa, secondaire awa, na les humanités awa, école ya Delvo yango. Nde babongisi yango. Masalanga Willy, place aux États-Unis. Nganda na biso tozawa nazawa kotala okuna tango zaka tata nganda. Donc yango moni azobongisa école. Les travaux continuent. Donc bana bakobanda année scolaire 2025-2026. Bakotanga na ba conditions bien bino mo bozomona. Ok. Année ezalaka sala judo ezali awa. Place baleki na biso baka kokweya. Ouais. Obeta mawa obunda wa okima classe awa. École bana Delvo yango bozomona. Yango. Maître Mata. École Delvo yango. Yango. École Delvo yango. Alek, bonjour. École au combo dans les araignées. À laïque, hein? Laïque yango. École à laïque à Delvo yango. Laïque ezara partout, hein? Na Gitambo laïque ezali, na Bandal de laïque ezali, na Njili laïque ezali, après à Delvo laïque ezali. Donc. Tous à la parole, retournons. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Ah, Tanti, non.
Mami Françoise omoni nganda ozwa so na ena ndako nganda za tinja bazolanga mwa eloko na melaka awa ana bokezela ma présente Suzana chérie mwa eloko na bango komela awa terrasse na biso yango mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye na kata ya investigation tozolakisa bino bana Delvaux bolelaki quartier Kimpe yango oyo aprofite natala nguli Dedesh Nyangasa ya banyanks napesa mpe mama Chéri Mbote Tanti Nono Nyangasa Louis Nyangasa Ange Nyangasa Yves Nyangasa awe pa mama Chéri ingénieur na profite napesa mama Chéri bonjour awa tozo continuer kaka les parisiens Picha Lumumba merci à trop nde ba séjour les gars qui bien à Kinshasa wa la sepelaki nga vraiment la sepelaki érosion Alain Chamala yom totunaki ya érosion de Delvaux nde nini yango oyo bazolamba ngo kala te yango oyo moni nzela na érosion Delvaux yango baosala yango donc tozaka na cadre edécoré kaka érosion aveni baumbu yango oyo kuna tobona kuna ipene likolo kuna bonjour maman. Tu es pendant Moussala, tu as Moussala de toi. Dans l'émission de tournage, nous surtout. Ah, ma BBC na baumbo. En tout cas, ma BBC yo. Na yebiba na Delvaux belé botuna ki quitter dans l'érosion. Maman BBC. Oko bete absolument no lisolo na érosion. Bazo salango ou bien ndengeni. En réalité, ils ont érosion. Oui. Ils ont érosion kala, mais simbara de ba tchaka ba carnivore vanda na. Mais ils accompagnent à Batamivens, ba turc. Oui. Nde ba onde ba yaki, ba tumoli boye, ba biki ba osala makadam. Et bah année passée, tout ça là ba marche, ba sensibilisation en tout cas quartier des Amakasi. Et après tout le monde va retour ba boki ba KS. Oh, peut-être troisième tour ya boka KS.
Mais pour le moment, il va déterminer la macadam. Bana Delvaux, vous allez banda na poto par-ci par-là, en Amérique, en Asie, en Europe. Bomoni botunaki même il y a besoin d'une image ya érosion ndenge zaki nzelo siko nzelo nde basala ngo ekebo ebimiti wapi suki kana se wana na mai nzela ke sanga mamba mais na ne continuer te ke ebima promobat selo ndenge to yokela ke ebima ti promobat ma BBC donc so za ndeko moko na libanda mboko ko pesa mbote nani ata za na poto ata za na Angola soki aza wapi bona za bandeko na na Angola Judith Jido bana ma Kabero bana ma Tekele na ya Christelle on a pesi bon mbote nzamba batela Judith bana mama Tekele nova ya Christelle nzamba batela ba on a ba bébé na biso na ba bébé ma bébé ça pesi bino mbote voilà merci ma bébé c'est biso to continuer na nous ça la malamu nguba ma BBC yango na malala yo sumbi ma BBC azolesa azolesa penza OK merci nous boyoki moi témoignage à quartier tokoma ti place nzela suki bon aussi moi tozonga boye bonjour OK awa oni mboka oyo chasse za munene chasse za munene to sali déjà pour exercer déjà combien d'années dans les six qui chasse mon matin non c'est ça qui brasa ne c'est aussi ça qui déjà n'est aussi ça qui n'a des jours donc moni Angelo ils ont promettre l'avenir. Si comme mabango il faut ba damango bien il faut ba protéger. Pour yango na mbula nde sala ka ba dégâts. Comme mbule oyale. Nte ba commencer na nzela mai. Toko bati na suka kuna à la découverte bana Delvaux yango quartier Kimpe yango il faut tala ka musika mona ka musika po yo tchali kolobe filme ziki Ana sima ipene ndepese erozo kimangisa yango wana bapembe wana bapapier wana erozo eza afase na sima église kimbangiste côté ya nini maternité wana afase ya maternité yango wana Yaya, bonjour. L'autre Oliani. Oliani. Wangila. Ah, mboka nyoso ba mwasi kitoko azanga te. Kombo na. Divine. Ah. En tout cas, bota ingénieur, bota non vrai chéri. Vrai chéri divine. Mboka nyoso mwasi kitoko azanga te. Divine abi l'autre Olia Wangila. Nani? Afufu. Nani olamba?
Ah, bon, on a pas besoin de relier ça, maman. On peut avoir besoin de relier Wangila. Na fufu. Eh? Bon, vandi koto yo. Si on veut continuer à tuer petit, on a la souka. À la parole, Talabiso bato toboyi kotosanda Talabiso bato masumu eleki Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie Totika hypocrisie Talabiso bato toboyi kotosanda Talabiso bato masumu eleki Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie Totika hypocrisie Totika hypocrisie Bato ya mokili balobi balingi nzambe Bato ya mokili balobi balingi nzambe Balingi nzambe te balingi biloko na ye Nzambe alola koma kolela kolola Nakamwe mingi lolenga bandimia lelo Balingi lisumu koleka biloko akolia Balangwe masanga koleka molimo santu Ona pesa bango na nzambo ya bombo ye Talabiso bato toboyi kotosa Oh, nyonso komi na ngalema. Faut koluka mbongo, ba place ya kosomba eza ebele. Pardon? Ere yango batiriki nde bazosala yango. Oyebi kama ope na ndima te koto eza boye. Na ndima te na découvert ça. Awa bana Delvaux bozomona. nzela yango oyo il faut bataye yango mpena bien baboka mabanga awa ingénieur tala nde mbula esali makambo yango awa asi batiaki deja mabanga mbula ye esali makambo yango
ozomona makambo ndeko na biso akadre ki cherche kaka tala malgré tout ça mais azosala mosala handicapé érosion soko osali courage te na mboka oyo oka komi na ngaliema kaka oso ekitambo nde si tosisa ekitambo nyonso tobandi ebandeli ti suka ngaliema kaka ngaliema ifo basala ata de maison communale donc so oke bobibisanga mamba Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batoto ikotosa nzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Awe kaboli mai toko matina na pona nini terrasse toko matina caniveau na asko de kaboli nzelo moni boye soke boye oke sanga mama o comprendre aso ke boye obimi pen zele suki wana la caniveau wana on dirait source à main eza koto hein hein source à main eza koto donc source bandi ba kota ba selemba wa na ipen ta drapeau bureau quartier.
Érosion pour balonga ngo. Érosion pour balonga ngo. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye Bana Delvo bosengaki bomoni prince yango nini na bakutu prince nzela baosala yango esukeli awa lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire awa sikoyo toza na veni tribunal sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikoto sanzame kalabiso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi Meme toko
Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon masé éveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Ah, so ok, boy. Ok, bimati Wenza Delvaux. Boy. Ok, si obimi na terrain, si tu as une confusion, tu comme na coin to yeba. So tu reçois chemin ni. Awa, tu as évité tout ça la chemin de Réni. On a terrain Delvaux et on les hommes na. Oyo Wenza Delvaux et on les bandits wana. To banda la terrain. Hein? Salut Mbouta. Bien. Mon terrain Delvaux. Terrain Delvaux en haut. Tout ça on dit. Tout tournant au tu es boy. Déjà? Tout tournant au tu es boy tu es Wenze. Tout le prince Wenze prince tout le monde ndinga Wenze kuna. Oh, nous surtout clôture à terrain Delvaux. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la ciment. Terrain Delvaux en haut. Oh nyos. Kuna so bimi route Matadi. Ouais. Venir Kasavubu. Oh, terrain la biso bana Delvaux yango.
eza kokanga bilokwa konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Delvo mboka mabaya. Mon école, si mes écoles place au côté qui, si mes écoles est en haut. makambo toboya kilobi ekomi autorise masolo kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen Entre un terrain. Terrain qu'on le coufa nango. C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire
Ah ouais. Parce que nous allons se diriger vers Wenza Delvaux. D'accord. Attends, moi t'aider. Attends, maman. Attends, moi masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso bato toikotosa nzambe kala biso bato asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons comprendre bawenza Kinshasa faut comprendre bawenza Kinshasa et puis Delvaux la commune Angalema commune présidentielle. Ici. lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé
ekobongolaka motema ye koluka yaya oya lipambole yesu yakana yo vraiment koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Pisa yo ngobu tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzamba lobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi ma contrai sans kutala nsima o yesu yo yesu zonga na yo koluka baboye ya yesu yakana yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Ah, toujours Delvaux.
Oswameme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Nous parce qu'on a tunnel, à développer autobimana érosion. Ah, c'est cool. Toi, comment l'érosion? Ah, c'est que tu as mis la route Matadi. Donc, qu'est-ce qu'on a érosion? Pas qui m'bangiste. Allô, pour ça la pembeni. Ah ouais. Dans la route Matadi. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi.
Tokota, hein? Awa, continue avec Kimbangiste. Tota la kunati. mingi lolenge bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo babone na biso ya 3 exa bon bomoni bana Delvaux bosengaki Kimpwe bomoni quartier Kimpwe yango wana awa sikoyo toza na érosion boyokaka érosion ya oyo ekenda sango wana ya Delvaux oyo face ya maternité na église Kimbangiste na paroisse Kimbangiste yango oyo donc tokomi na suka ya émission na biso soko bankoye tozongela nzakomba napesi mon grand frère yaya asepelisaka leki na ere nyonso tu ya nanga Alpha Paulus na mama Solange motema ya mama Solange Paulus motema ya grand frère nanga Alpha merci ya beaucoup napesi Picha Lumumba merci nasepelaki ntango oyaki nasepelaki ya trop napesi la Vemba Rosetta Vemba ya Vemba mama social mama Ro bambote ebele napesi Rachidi Bibi bambote ebele place ozali na Belgique Rachidi Kibibi napesi Mobof Poupon bambote ebele place ozali na madame na yo mwasi kitoko ma petite sœur Chantal Bahati Machaka napesi mpe Florence Bahati Machaka Florence Bahati bambote ebele ma petite sœur na ngai Mobof Chai bambote ebele bon la parole napesi Yamane mbote ebele Mobos DDK bambote ebele place ozali tobosani te à partir ya Paris non à partir ya Hollande papa Paul Mafuta bambote ebele na Hollande place ozali papa Freddy Kalinja na Allemagne bambote ebele papa Gervais Luboya na Royaume-Uni bambote ebele place ozali papa Gaï Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande bambote ebele Mobos DDK bambote ebele place ozali kuna na Suisse tosuki awa bana Delvaux osengaki tolakisa bino quartier bino Delvaux ndenge ezali ndenge ekoma bomoni yango surtout bosengaki mpe érosion ya veni baumbu ndenge baosala mosala bomoni mosala ezala kosala mambula nde moto eyaki mpe ebebisaki makambo. Ciao, à la prochaine. C'est tout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Losombo na
bomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo moko tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma contrahi sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato toboyi kotosanzambe Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie Talabiso bato toboyi kotosanzambe Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie totika hypocrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia ye balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye Talabiso bato toboyi kotosanzambe Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie poswanene tokolaka mpo na nini toyebi malamu biso kobanko